Gigi. Là, c'est pas un traitement de comédien. Bon, quel babino ba comédien. Vous ne savez pas que ndaka kuna. Local les alliés à convention. Bah aussi Sabino. Bande tokeneki 9h. Dieu me voit. À ta place à côté ya kolala ezate. Na hôpital Gigi. À ta place à côté ya kolala ezate alali na bakita olala na makolo nanga. Attaque si azuite. Au juste les malades. Balongola qui est minu misatu mbala moko. Basali ordonnance. Wana avant on a coup de basali ordonnance maman bi pendoyer. Lokola soko tie masque moi ba reconnaître yo ezate. Maman bi pen nzamba pambula. Aye kolongola masque. Là ba ye ko mona maman bi pen. Nde ba mususu ba komi na moi ba réserve. Allez ba komi ko kota siko ba ye ko zoyer. Boya na chaise ou l'autre pas ma mimaï. Oh chaise ou l'autre ezaka moko. Lundi na zunzela ngabi na le kakamba la motema nanga beti na ya na kuti bango nyoso bavande na ndako Jacques azawa na butu asalaki lokola crise ba memi so na Gigi kuna ba pese traitement azongi mais na tongo awa tinenga lali minu ekangami azo sala na basi. Mama Chako aza la première parmi la première artiste congolais oyo lelo bazo exister na kati mboka na biso o lelo bazo bunda na ba jeune na génération montante ouais donc aza mutu moko oyo aleka inapercité bien que lelo tozomona bande on a biso basi ba komi belé bazo bima mais azo garder toujours crédibilité non seulement la succès mais crédibilité aza parmi bato ba longa crédibilité. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, fidèles abonnés de l'Afrique Elengi. Awatoza, on dirait qu'il y a résidence. Il y a Mama Chako Azali Bongo, Mama Labiso, Asali Biso, Moussala, n'est-ce pas que Adam Mutobo Linga qui vraiment mingi à travers ces scénarios, à travers Moussala Namano Salabino, Azali Bongo et théâtre. Je pense que bon, il y a quand même un peu partout dans le monde entier. Et je vous assure et je vous affirme qu'aujourd'hui, Mama Chako a tiré révérence. Comme l'autre fois, les Aki Barimer qui était non, Mama Chako Koufi, les Aki Ndekouna. Mais aujourd'hui, on vous assure que Mama Chako
attirer sa révérence. C'est vraiment triste. Maman Oyo Azaki, maman Moko, aimait maman Oyo a polémique, Tabanek, ça toujours comédien et ainsi il nous a quittés. Je pense que tous les Labino, Bilili, tout le temps sur la peine à famille, toye réellement pourquoi maman Chako a confié na Nini. Nini et maman Chako na liwa. To me campé koye bango. Restez branchés sur Afrique Télévision pour suivre toutes les informations concernant la disparition de cette grande personne au Azali, Bongo Maman Chako, au Atikimuso. Restez branchés, on se retrouve tout juste après. Bonjour papa. Bonjour. Papa Bokongo, acteur mort dans la groupe Académie des Stars Internationales, Maman Chako, directeur artistique, réalisateur Maman Chako, chef à répétition Maman Chako. Voilà, Maman Chako a Tikibiso, la maladie brisque, Ezaki réellement. Maman, ça fait déjà 3 semaines. Maman Baocho Longolé Lino. Maman Lino, ça fait déjà 3 semaines. Ezaki prévu faire l'opération. Dans 2 semaines, on est qui fait la maman opération. Mais, tu as surpris l'objet na rêve. Tu as un tournage, il y a émission. Pour pièce à souka, maman jouer pièce nanga. Pièce à souka ingratitude. Pièce nanga. Donc, l'objet tu as une grande surprise. Tu as maman dans l'hôpital. Lelo, on a un téléphone en charge. On a bien maman. Comment maman la mouki. Donc, on a un voisin nanga. Voisin nanga ke ne na bo maman Chako la singa ba président Caleb donc grande surprise na mona lo kwa kake lo kwa ningi na yo ki maladie sans souci ningi président do fait sans souci kufa ne maman Chako kufi ne na yo ki kake na matoi donc na komi loko la orphelin pour président sans souci na zaka na groupe ne akufa maman Chako su na groupe na ye akufi donc na komi orphelin donc papa na maman donc na sangi bango. Merci.
Mwana mama na ngai. Minu ya basi balongola mutu minu misa chance. Il chance ngo docteur azate. Docteur ate moko azate mama na baba. Lokola ndenge azalaki na yebite so bazali ko reconnaître ete ngamu na azalaki na HJ. Kasi bazo traitement ba comédien. Boy ke babino ba comédien. Bino sika bokendaka kuna. Lokola ezali ya convention ba aussi sabino. Banda tokeneki 9h. Dieu me voit. À ta place à côté ya kolala ezate. Na hôpital HJ. À ta place à côté ya kolala ezate alali na bakita olala na makolo nanga. Ataki si azuite. Au juste ezali malade. Balongola ki eminu misatu mbala moko. Dimanche azalaki na samedi azaki ne bien. Ponga na ye samedi na tongo to bimaki na ye. To biminga na zongi. Dimanche pe alamuka na ye bien à côté église. Azongi ayi abandi kolambela bana. Mbala moko ayoki eloko moko esali ekingo esali ka. Mbala moko mungongo po dimanche toyokana ki tolobi tokende ko consoler sila. Alobi baleki nanga na oyoka bien te so bino bokende bokende. Mengai nazoka bien te. Biso pe tokenda biso matanga sila. Et comme na poko to pesa e compte rendu azoloba mais bien te. Yaya qu'est-ce qui se passe? Alobi na zayi ko lamba mais na yoki mbala moko sali ki mbala moko asali boye. Là asali ka boye. Et il est grave na katikata butu biso te toke na banda il est grave ba benganga na minuit batine nga message ya kalobi na tongo oya kozwa ya bokende hôpital nzoka na poko wana ba memaki esu na hôpital bazongi na HJ na bango ba komi kuna basala ke soki soit disons be examen to bimia wa 9h tokei na ye Dieu me voit bazuye bavandisi etofana na banc na réception oh urgence bakota boy bakisi mabe bazonga boy ba ebanina lipo bazwa résultat ngo basala ki dimanche problème ti après 3 heures baye ko zwa résultat mutako koma mutako pesa papier basala rapport mususu mutako keda pesa kisi mususu bobale ake na esika ya kozwa ki mais finalement bopesa kisi te ndenge ni basala ordonnance wana avant wana ku basala ordonnance mama bipendwaye lokola soko tie masque moi ba reconnaître yo ezate mama bipendi nzamba pambula ye aye kolongola masque le ba ye ko mona mama bipendu nde ba mususu ba komi na mwa ba réserve allez ba komi ko kota siko ba ye ko zoyer boya na chaise roulotte po ma memaye o chaise roulotte ezaka moko mutu moko azana ngo kuna moyeba memaye ezate na moko la bandio na docteur kuna na urgence ba docteur bazate mayo benga mbana eko benga soki soit di docteur monde docteur wana eko ya wana to suite aux résultats to comme il est nini 14h on est à lobby ya lobby ata Novalgine tonga Novalgine ba pese nanute mutu azo souffrir tonga ya Novalgine azo souffrir le mama bipendo ya akasi bo mama abite ake docteur azapi ake kolanda batu po ba ya ba pese bakisi nde to bandi ko benga ye aye ko ya alakisi zabi oyo za hôpital te yo il faut prélever sous makila mususu bon c'est boya na chaise roulante wana docteur wana za hôpital wana te boya na hôpital chaise roulante ezate to yeko c'est ya qui forcer kaka to memi kama maleme ba koti soki esika baninga bazoye ba prélever makila ba ye ko bima nde ba ye ko tiena so parce que nous tient une urgence banda babandi ko na urgence donc pour le premier soin ba pese na 16h banda tongo 9h bande konanga bo sala attention biloko gratuité na bino oyo ndezo luka ba problème moment nene komi bino ba artiste bolingi gratuité o ba futela ka bino yango oyo l'heure accueilli na 16h nde ba pese kisi oh ngala tuni bon sikoy à côté hôpital ou bien à côté hôpital te atikali ka na observation mais mutazo to tiki e alala bo ba kiso ba pese total évolution na ndenge ko salama nde atikali ko lala banda lobi atie eloko na mundu mais to bo forcer ali ata o te eloko na sana repos botika e alala l'air akola mon corps mais oli ti eloko te maman excusez abela mino depuis kala comment eza abana ko bela linu le ba komi no ba remarquer que o minu misatu nde eza ya ko be baba longola nde balongoli e misatu mono biso to se ya jaki balongola minu misatu mbala moko te balongola ka moko ngayo na sana
yango hein Akufi na erreur médicale il y a hôpital. Na négligence. Pour l'obéissance ba pesa qui est premier soin de makamon surtout ezati. Si je comprends bien, ça par rapport il y a ndenge bazan enfilé na nani na bongo za la kuna. C'est possible. Peut-être le roi mbongo comme na nous té on simba. Papa, ata na mama ye mbongo soki na le comité basonaka mutu. Ata na mama ye mbongo na le comité basonaka na ba pesa ata mai ya pamba batie. Pour to yebisi bango mutu wana alete. Il faut pas pesa ata oyo ko fortifier ye. Na tongo na misu na ngai papa, na misu na nga moko. Oh, à la kisinga na bassine. Elle me faisait comme ça. Na baluki na tout qu'est-ce qu'il y a? Alobi nanga à la kisinga sikwa nga suba. Abana olo balisuté. Azo lo balisuté. Aza kutu ko koma, aza na papier mamba bipela. Comment il koma ka minu? Azo koma soka linga sengelo ko komi. Asalinga na maboko bo. Na tout qu'est-ce qu'il y a ya? Abinanga, liboso nanga alobi nanga fais-moi la prière. To sambeli na eti esili. Sima alobi nanga alinga suba. Nabi attends. Nake na bengi infirmier moko infirmier Serge comment est Serge na bengi na bi papa pesanga po alobi o zela na ke no zuela yo tindo sala bo po ena no yete infirmier mususu ayeko ya ayeko loba wana to komi siko ba 8h 8h alelo allez aye oh mama kasi telemisa ye wesi yango ke no suba na tune mama eta ya mutu ozo mona ese mutu azana ndenga ko telema lere na ye ko tombolela mana monike asa subi na lobi asa subi mbala moko siko akanginga na loboko abandi ko benda ngale abandi ko bendanga abandi ko sasiko ba conviction allez fulfule bando bimana munoko le fulfule bando bimana mu oh siko kamwa infirmière wana akei oh docteur ya otala ninga komo sala ya otala ninga komo sala nde docteur wana yeko koto mama bima biso mo to yebine to sala bon na bimi eza droit na bango na bandi pe ko sambela na bimi na libanda na telema yika na osambela ti après esali ba 30 minutes ba yeko benganga o famille chako wapinga bingai atuninga ozayo moko ngabi na zanga moko o est-ce ko benga mudanda kuto na besoin ya mwana mobali na tous les coups de poing nini o to na besoin mwana mobali apesa makila le alobi boye na ningisi mutu ngabi c'est pas vrai l'air azolo baboye mwana na biso moko mbala zokota na yebise bon mwana na biso mo yeyo abandi ko so na téléphone asali ata 1h du temps so na téléphone wana infirmier wana azo solo lati na j'ai compris que il n'y a rien de bon mbala mo na yebise bon zo yeyo boke zo makila kutu na bengi na ndako babi basengi makila balabi ata $200 soki ezali batia kaye to zo ya kofuta bakoti kuna l'air abimi yepe ba convaincre ye kolobelo omote l'air abimi bo mama wana za matata minga bi kolobelo omote l'air na ye na talika misune na yebise dis-moi la vérité qu'est-ce qui se passe oh il n'y a rien balobi to benga noko damonga bi non dis-moi la vérité je vais te gifler mbala moko yebisa ngao na monika l'air akanginga j'ai compris que c'est fini. Là, c'était vers 8h39. 8h39. Oui. Maman, si tu comprends bien, il y a négligence. Négligence, il y a hôpital, il y a docteur, il y a infirmier. Mais ça que moi je m'étonne, hôpital, tout le monde là-bas, infirmier, docteur, étranger. Papa, tout le monde va tourner cette indien, chinois, indien, wana, et ça système à commerce, au sala. Bazo sala, commerce. Bazo traité, batouté. okokende sikoyo kosa malade okende kuna okomona liboso babandaki o scanner a ezate ebona boye babiloko ya ndenge wana bazosala nde commerce pour tuer les gens na ba cher na bango bakosala biloko na bino gratuité pe bolimite yango bozomona soki yaki payable le mosusu ndeko na ngai ngaka kufa te soki yaki payable tolinga tofuta mo oui il fait ya la nerf moko ekatanaki yango ya sale hémorragie interne et puis soko moni esika alali ondima te ke mutu akufi ondima te mpo lere azobimisa salive ngam naza kopangusa ye na munoko ngam nazalaki na ye papa corps totikaki tomeki na cinquantenaire balobi cinquantenaire ça ne va pas place eza rempli nde bazokekisa ye na kinoise pour président Elombe azali artiste presque nyonso basi bakomaki dès le matin bakomaki bayaki déjà ko assister biso nde batindi biso babi non bino bokoki kofanda wa te bokoki pe kolanda biso te eza corps na bino te eza corps na biso nde yango la balibino so bozonga landa ko yango toye eza négligence na yebisi bino bandeko na nga oyo bolanda cassette oyo bomona vidéo oyo bomona ou bien na Facebook ou bien na internet faites très attention
botika HJ na bino bozokende kota même ba malade musu baza kuna ba mama musu bazobima bi mama bolo bango na télévision lokola za artiste bolo bango na télévision négligence ezali. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, comprenez. eloko ezate nga bokilo na ngai yaya kasi ya mwasi nga basakonde opération na likolo ti bokati bayo meme nde na poto ala nde basaki nde basoka kwa basoka $10,800 ezalia kuna ko hôpital moko eza mabe eza hôpital bozola biso bao baseka bola eza mabe biso tozosenga mama emo ngai na lobi kaka mama babongisa biso mama emo mais babi na mama emo ba négliger batu mama emo ba négliger batu te ngai nazaki na leki na kota na mama emo kuna biso famille toyaki sima basoigner makambo nyonso tu abimi oyoki biso tobotami na mama emo tokola mabe opération minene na mama emo soki mama emo soki ntango soki nzambe atiaki loboko okobika na mama emo yo ngolo bani hôpital wana bazana ba docteur bien te bazana négligence umbe bazana négligence eza négligence eza bien eza hôpital bango nyonso batangi ndenge moko mais baza négligence bawelelaka liboso nanu mutu mbongo eyaka nsima bango bazalaki na carte ya gratuité mama bango en tant que bacomédien bazalaki na carte ya gratuité yango moni bakendaki na ye kuna faut tokopesa na hôpital il fallait bachanger bazalaka déjà enfilé na kati ya hôpital wana ntango bakomi wana se présenter etaki ya membre ya association oyo basengagea kuna mais pourquoi pas bazwaki ya soin normalement parce que gouvernement nde moto mpe etindaka bango kuna papa na ngai gouvernement echange kaka hôpital ozoka baréponse bato bachange kaka hôpital mpona bacomédien bachange hôpital mpo ngai nayebi mpona bango awa baye commerce na bango nde eza awa epesi biso mayele nga nakoki kolinga ndeko nanga kende kuna te ata nakomi na minui nakobi biso nakei nango mama yemo apama nde mama yemo apena ngaliema oyoki azokoka kutu koloba te eza vraiment pasi mama Chako atiki biso toyokaki l'autre fois ezalaki barumeur o mama Chako akufi mais en réalité akufaki na ye te mais en vrai ezalaki ndeko na ye mais aujourd'hui nous vous assurons bino mo bomo na baréaction en famille mama Chako akufi akei atiki biso tala vraiment triste triste en réalité ça fait très mal vraiment très mal comme on a na ba camarade tomoni bandeko na basi baleki na ye et tout un truc très difficile à accepter. Nous le savons que maman Chako après disparition ndeko na ye toyamba ki na ba émission na biso alobaki ke akufite ezaki ndeko na ye mutu akufaki peut-être quand ndeba to baboma batu na ba réseaux sociaux ba vidéo ezali je pense que toko illustrer les bino ba vidéo bomo na ba émission o asala ki na biso na chaîne na biso Afrique Elengi Télévision pour na ko assurer que était l'autre fois c'était pas elle mais aujourd'hui elle est partie elle a tiré sa révérence donc comme toyoki nde ba ndeko ba pesi biso information ba longoli 3 minutes à la fois certes c'est par la négligence de l'hôpital HJ aux ali bongo légué pour les comédiens au bazali na ba carte en cas de maladie bapesa bango kuna na présidence pour que ba kinda kozwa ba soin maintenant que kozwa soin na maladie ya minu mama Chako azwaki vraiment ba soin approprié to na ngonga o esengela kité yango lelo mama akei akati motema par la négligence de l'hôpital HJ. Je pense que vous comprendre ndé mama uti koloba awa to pesaki bino mama o azalaki na mama Chako na hôpital ti jour ya suka akataki motema. Merci. Batrutu baya biso to ndima to bi mama beli azali kama una bantu mbini nyongo bote okasanga liwa mama beli te bonga kutu mama zaki no hôpital sipo to kaka mama bakenda olongole minu akufi
Voilà, tout le monde peut plus Roger Monamboka de Ranson, aïe, qu'on rendre Maman Chakou vraiment dans les premières heures. Bonjour Piroger. Ouais, bonjour mon frère. Bonne santé. Ouais, santé, ça va. Voilà. Aujourd'hui, Maman Chakou a tiré sa révérence suite à une maladie de carie dentaire. Oh, oui. Carie dentaire. Carie dentaire, bah, l'on a 3 000 dans l'hôpital HG. Est-ce que vous avez par rapport à la disparition? Bon, maladie, je suis maladie. Carie dentaire, comment je suis maladie. Mais c'est une surprise désagréable. Donc, surprise. Nous sommes dans la ville. Nous sommes direct à le sombo. Nous sommes artiste direct. Comme les colocs, Maman Chakou n'est plus. Oh! Tout le monde a dit que tout le monde a Maman Chakou lobby. Mais nous avons plus vite pour vérifier. Pourtant, nous avons relayer l'information. Il y a eu des gens qui m'ont insulté, ils m'ont dit que nous avons continué à baise. Donc là, je suis comme un doute. Comment on a lancé l'information que tu as baigné en baise, tu as fini. Il y a un moment qu'on vérifier sur place si réellement, malgré la qui camarade Moro a direct a confirmé un mois d'août. Il y a un moment qu'on vérifié et on va prendre qu'ils ont carie dentaire, Maman Chakou. Et alors, les familles ils ont vraiment suite à la négligence, il y a l'hôpital, il y a HJ. L'hôpital au bazar a droit à gratuité pour les soins. Il y a qui négligé tant qu'il y a qui na maladie. On a encore le bani na mbela. Bon, là on a peut-être problème d'administration. Si réellement gratuité on est en ordre, parce qu'on peut s'amener gratuité. Mais est-ce que côté qu'on a l'hôpital, on est en ordre? On comprend? Est-ce que tu as un pour que bino besoin de traitement? Parce que nous allons traiter bateau lorsque on va rémunérer. Mais si on est négligé, est-ce que il faut lander la bateau yo la fondation maman na biso maman Denise? Est-ce que commissaire makambo maman Denise après ça va commissaire na babisika bongo? Parce que ceux qui bazar na payer, ceux qui bazar na problème moroté, on négligé mututé. On comprend pas ba kena na mbongo ba négliger banté. Ngana kena plusieurs fois na ba tukuna ba to ba kena na mbongo na bango ba yamba bango vite fait pe bazwa traitement. Donc so moni et ça mi bongo peut-être moi le comment administratif il faut talent bien. Peut-être na confirmé mais peut-être et ça ba analyse to sali. Voilà. Voilà, et alors Mbelani Paul ancien na ba comédien oyo ba eu opportunité à talent à travers l'antenne biso. Tozana mawa. Et là on a royaume ça ba tout ba comédien gâté. Bah fanatique ya théâtre congolais, bah fanatique même ya ba ivoirien parce que ba Maman Chakou, baza ba maman oyo ba bandil boso ba gou ba nan ba on ba ningis Afrique, ba Maman Chakou. So tozala ezatera tondi ma ba tu ça ba kufi. Ba Maman Chakou baza ba icône, ba inspiré ba sœur na biso belé ba sa théâtre. Vous savez, Maman Chakou ngai tant na kola, nazali na posana kutana maman na bamba talibanga parce que façon maman na zaiko jouer muté mama be wana bazara Maman Chakou na maman mobe ya groupe salongo je crois bomengo bolingo ko o ko maman bomengo donc Maman Chakou ça simbi ko jouer li kama muté mama be obi ko go ka poso kota na TV ko soigner ça y donc azaki maman moko icône et elle était trop gentille. Elle m'appelait mobali nae donc biso net mibali net osé belé po ya bando benga biso tuka mibali nae. C'est au Koutenka, ba mibali nanga donc ba veuf to komi belé donc tout ça pendant mawa. Chomoninga na kati mam na ça na ville na yé penza awa en tout cas et toucher nga grave po tout ko zané lobi na concert ya bano demba. Ya lingane bana odemba minga ya ne wana na mwana kini na nganda mwana kini to vanda ne wana to omona tumisa biso hein mobali nanga somelanga bière somelanga ni donc au sentir que icône na maman bongo na grandeur na yazo autungisa bino ezali ko sala plaisir et kake kamba moi beti boye directement Maman Chakou akufi donc ça passe vraiment c'est désolant vraiment voilà merci beaucoup qui sazomela bazozela siko nde po ba yeba ndeni bakoyo ko sala kwa ba nuya mwana mukomsho na uti ndako na répétition na uti répétition na le cadre mai pour maman
namoni ayete na rep na yenga nini o mabe balongoli nga mini na kutie na canapé alali azo baluka nini o mino isalaka nga passe balongoli nga ngo misato mbala moko comment bakolongola mini misato Jackie mbala moko na bana tovandi wana ti bana pe momsu batikala ki na rep baye kolanda tovandi ti lobi nango na tongo na ye ndenge nini moi douleur kituma à partir à wana alobi lisusu likambute kaka na mercredi tozalaki na bana na tournage pour film tosala esuki tozalaki na fin ya tournage alobi mabe moi na wumela ezate il faut na zonga noki na yoki bien te kutu avant na ya papa apesinga tonga ne yango apesinga mo makasi ngabi zonga mbala moko pe taxi bi setelemi ponga bi victoire ngabi kota ponga bi mbala moko kende aye tango aye dimanche wana ezaki mercredi dimanche na vandi na ba 16h ponga penzo to ninga na mikolo leki téléphone sonné na yambi chaque Jackie boni abi yo boni ndenge nini yo ngabi ngane na kutuna yo boni abi mabeya nazoka mungongo ezokangama soki na oloba mungongo nanga ezokangama ngabi ekangama ndenge nini soki boye lobi lokole za lundi zonga sukuna no hospital abili kambute ngabi ba lobi lundi loko to za la émission na bana loko film esili na ko banda nanu epa na yo simande na kele émission ko na ko surveiller bana abi OK lundi na zinzela ngabi naleka kambala motema nanga beti na ya na kuti bango nyoso bavande na ndako Jackie azawa na butu asalaki lokola crise ba memi suna ashishi kuna ba pese traitement azongi mais na tongo awa tinenga lali minu ekangami azo sala na basi wana ya lundi ya lobi lundi ya lobi minu ekangami akomi na basini ngabi na ndenge ni na kuti petite sœur ne Chantal azawa ngabi Chantal toki hôpital simzela toko makuna tokoti na kati alali kaka boye alaleli semeke na ye mama ya bana na yo na bokola ka alaleli bango alaleli ya na nzoto Jackie atalinga nini atekaka boye azoloba te minu ekangami donc parti oyo nyonso eso salate donc moyen te atoki po baluka kuta chata kingo bo moyen te kingo etika boye ngabi me finalement ngala komaki ba 10h wana mobana epe papa zo kota na ba bureau na bango wana amindingi nini muto yake bandakala to vandi 12h bana babenga mama cameraman na ye nani journaliste ye émission asalinga sini alobi makambo za kusala sina comprendre tel wana zaki na kaye na bik na bimisi kaye na bik na pesi akomi alobi kende mbangu na répétition au surveiller na nini na l'émission au surveiller bana wana na ibisenga bibon na kei soki émission sili ngana zozongela yo na ye ne pa ya bana bokungu azawana to vandaki émission eleki nazalaki ka tranquille motema nanga ezobeta na biso bango bina zongi na comme l'hôpital to kutana ma petite sœur ne mi balé na ni mama ni na mususu wana teyo mama zawa balongole place otikaki biso akoti na kati kuna mais yesko kende tout droit boye bazana mabipendo azawa na kena kutile kene musu Chantal to kende kina ye na tongo na mabipendo azawa azana kati kuna tisi ko ba traiter azui eloko te nga na komaki kuna ba 10h ti na ye ko zonga pe ba émission ya bana na ye ko zonga ba 16h eloko te lekile kutu Chantal me ko maboko pesa tatonga te to mona suite azana kati mama bipendo ye bakoti na papa sala ki nyonso para okuta na docteur ba sala ordonnance quand même abake basombi bakisi tango basombi bakisi esili bakoti nango na kati komi déjà 17h to bimina mama bipendo na papa ngabo papa biso tozongi papa bonga pe nazobima tozonga lekine Chantal atikale bon tozongi ngana koya kaka lobi na poko po na mekana na kosala ba makambo ngana osala ndeko longwa ki wana papa tozongi na mama bipendo na mobali na ye baleki ngana zongi ndako na 22h na bengi mobali na ye papa boni kuna abima beya changement mukie kaka ngabi nzamba kosala nalali bien te motema nanga eza bien te tongo etani lelo na 6h na bandi ko benga mobali na ye téléphone so sonné azo yamba te na bengele ke no alala kuna e sonné ayambi te na mi vanisi na mabele na bandole bana balobi mais yo zo benga ba répondre te mbala mo bandole langa bite na zo sentir bien te na nzoto na ngai comment batumi bale balali kuna bango mi bale ba téléphone so sonné ba yamba te na vandi muke lekina rappelenga abima bia na zaki na douche na zako sokola ngabi OK bon lali ndenge ni alobi mwa muke kaka na vandi muke ya na biso moko twande na ngiringiri mama to abengi nga alobi mabeya
Ani ebike nini esala yo ani tozwa kimia ko babondeli te ani toke tozwa moto abite Voilà, chers amis internautes, Toza toujours dans matin, il y a Mama Chako, tout le monde peut arriver à Mike Lokamba, l'archevêque. Mike Lokamba, bonjour. Ouais, bonjour Shadrach, bonjour. Bonne santé. Ouais, ça va. Et surtout quand Sango Mawa, mon côté, tu peux bon ça la Katia Mbora Nabiso, Mama Chako. En tout cas, ça nous fait mal. Ça une icône na kati ya art dramatique. Raison pour laquelle bato na biso ata tolali na façon ndenge nini donc tokanga maboko te pona koya kolelisa bandeko ba famille ya Iliske disparu. Raison pour laquelle bomoni présence d'abord il y a Mike Lokamba en même temps équipe il y a Mike Lokamba. Et nde balobarato lela na bato bazolela Mila était la ranango partout. Les lesions machin kolobi oza biso lobi oza bandeko batala biso lobi oza kingani donc voilà on est là pour soutenir tout le monde. Donc et en même temps on a profité à cette occasion. Mama Chako aujourd'hui est partie. Non c'est un comédien. Batika spéculation, trop de rumeurs autour il y a décès à Mama Chako parce que biso liwa to komisa ngo le rôle les camombo boye le rôle or liwa za répondre Nzambe, c'est lui qui donne, c'est lui aussi qui reprend. Nzambe nem dans un maître et à circonstances ya makamute comme la biso na mokili. Alors que son âme repose en paix. Bakunda maman na biso calme. La maman na biso très bien na ma meilleure condition parce que au asali na art dramatique na théâtre congolais maman na biso atiki ba prêtre maman na biso atiki makambu yebele oyo lelo il faudrait quand même na nuancer s'il te plaît on tourne il faut quand même na nuancer et maman atiki marambebele na théâtre congolais. Faudrait quand même là rappeler ton titre de rappel parce que Yambi Mopandisango Mama Chako aza la première aza parmi la première artiste congolais oyo lelo bazo exister na kati ya mboka na biso oyo lelo bazo bundana ba jeune na génération montante. Ouais. Donc aza mutu moko oyo aleka inapercité bien que lelo tozomona bande on a biso basi ba komi belé bazo bima mais azo garder toujours crédibilité, non seulement la succès mais crédibilité. Aza parmi bato ba longa crédibilité. Okay. Donc voilà, que son âme repose en paix. A Bandit Théâtre na âge à 15 ans. En tout cas, nazolela ensemble na famille à Illustre disparu. Bon souvenir, Mama Tikelinga dernière émission na sala inaye o abungsaki ndeko naye na niveau ya poto ndeko na mwasi. Donc on a yambaki maman na émission. En tout cas, pour le moment, après Manakimia et puis ba famille naie bazala solide Nzambe à mon famille naie. Donc voilà, c'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Mike. Je vous en prie.
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.